Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bokota, 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 bonsoir. Na oumi la te. Nous avons me poussé. Bonsoir, bokota. Bokota, bokota, bonsoir. Bonsoir, Nanou Diamant Noir, la patronne. Bonsoir. Bonsoir à mes sponsors, Wadon Fumu. Wadon Fumu, l'homme intelligent, bonsoir. Passingiangi, bonsoir. Tony Ambrosio, bonsoir. Baoui Maître Chak Zulu, bonsoir. Ici Gozali, Mado Chako. Mado Chako, bonsoir. Sans oublier Zikondo. Béatrice Louzolo Fina, bonsoir. Bonsoir ma belle, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Des bons mots dans la CG, vraiment. Des bons mots dans l'écriture. Sûrement tolekisi ambition na complexe n'habite zobom ebomisa biso ambition na complexe ezobomisa biso ebomisa biso makasi oza complexe na nyonso tout biso basi ba congolais faut to assumer yango to ndima ngo ya teke ngai nazalaka te non yo poza na kati yo pe oza na kati yo poza na kati. Donc, comme il longola te, yo posa na kati. Pourquoi oza na kati? Parce que au tolérable, l'homme sous fallait pas tolérer ngo, mais yo tolérant. Et ozo tolérant ngo inconsciemment. Au milieu ba te que oza na complexe ou bien oza na ambition moko boye débile. Débile. Pourquoi dans ce CGO? Pourquoi inspiration ton d'autres elingana lobela makambo? Parce que Total abaninga de basalara, total abaninga. Bon basalara bien, bon peut tous avoir en contact, na relation, tout solara normal, tout ebani, donc voilà. Mais allez maramoy comme kende na internet, yango e bangisinga. Yango e bangisinga. Parce que ozana projet moko ya venir, obikete ngani na boyem susu na zotanga. Emsu na oteka biloko na ngana bando oteka emsu na lo defisa biloko mais biloko na defisa na zana besoin un jour olena defisa kana koma oteka ngo siko na prix moko normal olena defisa biloko net au moins $30 $20 mais nebiki a so na na sali boutique na na oteka ngo emsu na $5 na mona mbongo ndokota tout le temps siko muto la la muka azana projeté ana projeté avenir neza na maboko bato na baposha bato. Njaba sunga mundele ta sungi mundele osala internet. Ayo sala internet. Kon liboso la téléphone, appelle au benga pocha crédit na téléphone, ezala ki ba nini? Ba crédit ka ba $10, ba $20. Ezo kita malembe appelle comme moins cher. Internet vague internet et inondé monde. Et comme pour ça, les femmes congolaises, bah, n'importe quoi. Et comme pour ça, les femmes congolaises, bah, n'importe quoi. Loko lo ebika ke, oyoka sango. Mobali na emsusu asolara bien na chroniqueuse mo boy. To mobali na yo asolara donc azalara sokipe ex. Ya fimo roman internet. Toi qui mobile non pega quelqu'un qui karaboye allez yo pe mutema ozu tonga comme go chuba yo il faut comme go sala ba vidéo na internet il faut comme go sala ba vidéo ngai pe na sala ba vidéo ba s'abonner et badaki na ba live na Facebook ti e comme e osuka na page ya YouTube et abandonner na page ya Facebook et yo comme na chaîne na YouTube ba émission. Pourquoi? Complexe. Osana projeté na kati internet. Osana logo moko te na kati internet. Mais qui bombanda et côté sur internet. Pourquoi? Emsumbanda ngo pe oyozo lingo sela ki concurrence ngaba tala ranga tonga na tala mara. Ngabatala ngato ngana sala boye na présenter émission nga boye na boye emsu yekuta chako kate a calculer même pas yo a calculer même pas mbali kutu osala na ye
msu epana eza nango le temps passé akalkulaka même pas mais yo ndenge oza na tellement oza na complexe moko boye ya kibombanda soki mpe babenga yango complexe de mariage so babenga yango complexe de mariage to mpe complexe moko ya kirivalité po tomona complexe ya infériorité mais siko oyo sikoyo oyo bino toyeba te soki eza ya nini soki okomi na internet ivanda kimia kokatisa teke bafio nyonso to balekaka na internet wana baza basi bazalaka na bamibali ebele to baza bandumba baza wana mpona kaka baexposaka babilongi na bango to banzoto na bango mpona mibali balandaka bango non c'est pas pareil biso osala mosala oyo certaine na ngai dembo na bananu na toza ebele tosala mosala oyo parce que toza na but moko mpona plus tard. Il y a un but derrière tout ça, il y a un projet derrière tout ça. Eza lelo mo biso tofandela yango toyebi ke mosala ndenge eza boye il faut tokenda yango boye tokokenda yango teke na ndenge badivagation kaka ovandi boye obandi kaka rando nga boye non ata na invile loso moto atali yo moto moko atali yo lobi 2 personnes baotala o lobi okuna 3 personnes baotala o 10 personnes batali me moto asabone te lobi okuna omona après 2 semaines omona moto moko asabone au fur et à mesure. Ce n'est pas un clin d'œil. Nde torozwa babone ka mbala moko po bato mosusu nde baza na basombaka na bao baabone bato mosusu nde baza na basombaka na bao bavie mais il y a certaines personnes ata kaka na moko mibale misato baokota mais ye l'essentiel aza na entreprise na ye parce que page Facebook chaîne ya YouTube c'est une entreprise eza entreprise oyo lelo te lobi te koyei koaportele bino babiloko ya makasi parce que banini badiffusion bapromotion babiloko ou bien bamessage ekomi koleka kaka à travers réseaux sociaux siko bino ya biloko wana boocomprendre yango te yo vandi no kaka boyobi ke non lokola ye pa lekaka na émission lokola ye pa asala bémission kapela ngo osala bémission bongo talanga te mpo ani na incompréhension komo okota na kati ya ndako nuna foyer na yo mpona nini mobali atalaka nini na yo te ozomona teke ya foutage yo omona teke ya kozanga projet na vie po ofandaki no normal oza na soki mpe femme au foyer soki mpe copine au foyer soki mpe femme légitime soki mpe nini komo mipesaka kaka ya yo moko etali kaka yo na moto boza na ye etali nango kutu etali nango kutu donc na baka yo na mobali na oka etali kaka bino mibale etali internet te okata ye kovu otya ye soki mpe ndenge nini yango we otya ye soki mpe ndenge nini yango wana etali kaka bino mibale mais eza yango te ke yo oya na internet oye na barando moko boye po tellement oza kaka nayebi te na kombo ya opesa bino donc naoluka na kombo me naomona kombo te naomona kombo ya opesa bino te parce que eza tellement eza ridicule tozala babiloko ebele osala na Congo babiloko ebele osalaka na capitale ya Kinshasa koaméliorer vraiment sentir que eloko ezalaka boye tokokenda ngo ndenge nini mundele atekaka makala tena bwana projet te boza kaka boye donc omona mpona ona vi na oteka makala ozomona oka nga nde naboye nga keteka makala nga naleka na nga na internet naleka na nga na internet nga bafungela nga chaîne na nga YouTube te okoma koluka barelation na bafacebook mpona nini moto afungela wa Facebook oza na makambo ebele ya kosala mundele awa atekaka makala atekaka koni bakatakata yango apesi yango ka forme emballage apesi yango forme na emballage apesi yango kombo esili mais eza kaka meme makala oyo tokutaka nango ba Congo eza kaka olie eyaka na basaki na bapuse ya ndenge eyaka wana non
mundele apesi yango propriété eza lokwa bazwi na fulu balati so basukoli balati elamba bapesi yo na identité ndenge mundele asalaka ata koni soki okei na supermarché okuta koni okuta makala mais yo mpo kosala yango bongo tu peux aussi le faire tu peux aussi le faire okosala makala wana olie yo ozwa yango okanga yango na basache nde tokangaka wana ya 1000 francs yo soki okei nango bongo te okei kaka na limete koto atekaka bambalage obi te nga nde na boye naza na besoin atekaka makala mais naza na besoin ya embalage na nga spécial nde tomonaka ba opire bamai ndenge ekoma mai ekotekama na budami na bidon mokie ekotekama na sachet ekotekama na peu importe eloko etekama mais eza na kati ya embalage nde tomonaka embalage ya mapa tomonaka bagofre tomonaka bamikate babenye ndeko na biso moko toateka mikate na afungoli ni moya mikate na nini na ville ya Saint-Georges bravo félicitations babiloko ya kosala yango wana biloko eza kaka teke owuti non ndongo oza wana olamuki na ntongo ovandi l'internet ti moko oti bamaquillage nga so nakende naokota internet nakotaka boye ose maquille obwaki boye yo wana perike ya monene yo wana bilobaloba na internet c'est quoi ça boya kodéclare te ke bonsoir JP Kaka Kokobar bonsoir eloko te landaka siji yo landaka zaka concentré esprit ya créativité eza teke ofungola chaîne ya YouTube mpona mutu moko afungola chaîne ya YouTube yo oya kofungola chaîne ya YouTube mpona okoma kosala bémission ale ele ndongo na mamba libala eloba te ke o boye na boye non koluka ba coupable te musala ya kosala eza ebele mbongo wana oyo ezalaka mosusu basalanga mikolo bemission ya kine bemission ya kine kamik te ezobanda émission ya kine mbongo wana loba te seke makala eutaka bakongo bateka yango combien eza fier tine tovandika boye oyo makala ya mama debo bakomi pa makala mama debo bakomi yango société ya responsabilité limitée babetelanga matricule na wana numéro na chambre de commerce numéro asiré babetela yango wana omena na Kinshasa na poto teme na Kinshasa donc na yo moko ero makala wana ezoya oza na espace moko makala wana ye makala ye emballage no sombe on a limité ba livre ba emballage na yo oteka makala no donc ozomona ke eza nango makala mais ndengo pesi yango beauté ba et comme le second entreprise c'est on va dans la deux personnes ba to asala émission émission pour on va ofuta to na mbongo il faut tala mara déjà 100 000 mais pour on tala ma 100 000 il faut soit tala 2 ans 3 ans pour on tala ma ba tout to za ba beti ba 5 ans ba tala ma 100 000 te musicien kuta banda kala banda abeche pa kofi abeche pa nani abeche pa nani mais lelo azana chaîne ya YouTube asali ba njembo asali ba clip mais akobeta 100 000 te 10 000 apambo eza boye boyo kala ba biloba nde oyo asala 10 000 non tozala na esprit ya créativité les femmes congolaises internet eza vite internet eza eloko moko eza mpona biso eya mpona kosalela yango promotion eza site ya marketing mpo nga nazwa yango bongo eza site moko ya marketing nde ezalaka okozwa entreprise na yo ozwi foto nango otia yango na kati ya livre na journal nde tomona bamagazine okotia yango na kati mais yango eza wana teke mpona bacompte à rendre non compte à rendre te eza babiloko il faut faire eza babiloko mosusu il faut pas faire na internet tolongwe na wana na nini na mabala toye lisusu complexe lisusu ya mibali sikoyo dela toboye na Congo mibali ya bien
na kati ya Kinshasa, ville ya Kinshasa baza te, ata na Kikwiti, ata na Boma, ata na Matadi baza te. Donc mibali nyonso to bien bango nde bazala na poto. Bango nde bazala na poto. Comment yo vanda mutu normal yo vanda c'est mbali wana abali yote. Aboti na hotel aboti so te polo bakeo eta papa bala nganda voyager. Non. Bolingani pe kala ndenge ya par hasard ndezala ka par hasard mais odita ma pourquoi atindelo ba photo wana yo yebi makambu yo sana ba photo wana. Oyebi makambu bino bosala na ba photo. Ba photo wa ta internet. Makambu wana ezo concerné kutu o Fachi Beton te. O Kabila China rando te. Ezo concerné bango kutu to président mboka te. Yo moko zo créer makambu na yo moko. Après lobby et comme yo eza Kabila to eza nani. Non. Nani abisi bino ke mibali na Congo bazate. Donc mbala soto kwa Congolais bango ne ba ya poto mbala malonga ne ba ya poto. Siko baso bazana bango awa. Bazo korana ko gérer bango te. Bazo ko gérer bana te, bazo ko gérer ndaku te, bazo ko gérer foyer na bango te, mai ya pamba ya romela. Balinga kosomba te. Balinga kosomba te. Ayebi ne ba s'organiser te ke o ngane na boye na za responsable ndaku so na biminechi na ke musala mso retourna ba blumo mike fona tchaka na ndaku wana bayebi te. Siko yonde ngoza na Kinshasa wana nde yonde muto ya toza sérieux ko toza sérieux ti toza la sérieux hein yoza mwasi kitoko oza na ba talent soki talent na eza na ndenge internet il y a pas de souci soki talent na eza na ndenge théâtre il y a pas de souci mais jusqu'où donc ninge zana kuna na kati dans na Congo ou bien ba internaute ya Congo to ba chroniqueur ya bazana Kinshasa bango baza kitoko te bango ndeza ba futa ka telo mote do aroso mwasi en charge te ako futa londa ko te do mbongo na ndako na yo futa ka libanda yongana ba biloko na biso ete kama na qualité te. Ete kama na qualité te, ete kama pe na quantité te, ete kama te. Ezo tika la rara local. Ete kala local parce que toso ko inspiré batu limite moko boye. À la congolaise. Inspiration à l'international les athées. Romona mwana moko be jeune garçon be jeune fille moko boye kara abimeta la Brésil. Mais mwana ndenga épaté monde. Ako épaté monde à mort. Mais biso avec plusieurs talents, mais tellement, toi na ambition car il faut na koma, il faut na joie. Si tout ce qui va comme obiga ozana moi 10 personnes, moi pesa ko koto 50, koto 50, koto 100. Pona yo mo vie bongi. Wana mobile na poto bige ngamba la ngaza na poto. Na ba garçon qui chasse te. Ngamba la nga apro. Abeta l'équipe nini. Mobali no abeta na équipe nini o akoma pro mutazo lingo bozana e awa po yende nga sawa na soki okufeli akozala nayo soki boke loa kiti bozana ye soki osu problème bozala naye. Bonsoir Serge Mbala, bonsoir Boucantier Congolais, bonsoir tout le monde, bonsoir. Ba draguer okuna na Congo olingi te. Yo kaka o mbalanga sa na poto. O cheki sérieux moko. Atan jambo akela ochela ga ki sérieux ya bongo te. Atan jambo vuma kela yo na mutema moko pesa ono so toza langwana. Mais ochela ki sérieux wana te. Mais soki no ochela mobali sérieux mbali wana pe obi mukolo kitaka Kinshasa te. Oyebi ata couleur ya tolo na ete. Oyebi ata dessin ya libumu na ete. Oyebi ata bakwanga mole na oyebi te. Kaka na réseaux sociaux. Hein? Bato théâtre. Wole mbaka te vraiment bato théâtre. Wole mbaka te.
est-ce que sika bino boza wana na Kishasa wana nde bobandi carrière na bino na ndenge sika bokomi wana donc mobali olingo aza te mobali wa dévierge yo wana na mboko na veni na bino to na quartier na bino wana msu na moi 2-3 ex mo kaka na quartier na bino to na commune na bino bato wana baza te vraiment ezaka na poto kaka na poto après 1 mois 2 mois 3 mois le soka moi déjà lo kazaki nango besoin le soka changer moi si allez ye wana a publier yo ye wana awanga nao Hortense Kanda Fifi Kanda bonsoir mobali ye wana awanga nao soka bokena bolinga ngoti wapi bozo basuko ça la part des choses te bébé comment na mutu nyoso tout non bébé chéri mutu na mutu foza na place na ye yo na fani na mobali nyoso to sangisa kaka bébé mon amour non faut ça la part des choses na mutu ayena etation ya fan tellement excès obenga mon amour ali alors ocho pe kamba abito kende ka bongo na ki mon amour non fan aza fan mobali no ayo aza ya yo ba wa muta oya za fan te mais azo draguer yo so ko intéressé et ça peut le mususu et ça 3 chambres différents yo suko sangisa nyoso tuwana muta ko même mususu bonsoir ndenge nini salut bébé ça va oh yaya tando so ka mbala kataka boy suka patana na bonjour atana bonsoir suki no wana mutatuna ta ndenge nini riete bébé ça va ba mona ke nengo komeli français wana eza ndengo za attendre non l'amour ne s'achète pas basombaka bolingo te parce que oto basomba bolingo batikala maboko pamba mibali bakende na ba immeuble basi bakende na ba immeuble babilamba ye atikali maboko pamba parce que trop de gosomba confiance elongwa okoloka bike ngana na nyonso toujours donc na nyonso tout on surtout na zana ngwana osomba bolingo te basomba bolingo te osomba bolingo pour un temps pour mutana peut-être dans la position de faiblesse moko boye yango somona mbal na nga krakanga moi sanga krakanga même kolobilo wana bisu ezala te on se sentir on se retrouver tout seul ou bien toute seule. Ambition ekali sarabiso à travers te. Complexe emoni sarabiso à travers te. Il faut to salara makambu oyo eza vraiment à nos capacités. Amna biso molobike nzambe la nga fona zala boy. Nga fona sala boy, na zwa boy. Yango c'est important na vie. Donc yo sou ko sala mbali na poto te et pas la bino kolongwa te ndako kofutela te musala osala te ba misala ezebele misala so monika moya kotekesa te misala ezebele ebele bando ateka ba fufu ateka ba fufu mais alinga te ba ke fufu ne za ye pourquoi a utiliser ba leki na ye ba leki ne ka ba ateka ba keteka la client ye mo ko gérer mbo oui ba teka ba fufu faut un esprit créatif, il faut créer. Il faut et l'eau était maramingi la blora olia ezate. O luki moi ni mesa na moko bozo teka ezo considérer les fils kata 10 francs. Ata 1 franc. Ba se velo mona rawana moi so akabarate parce que a mona passe yem susu e abanda luka mbongo mutando pesa mbongo azate. Suna parcours na muto akabele mbongo malonga azate. Ezaka suyer mutoki na ekaka ndenge zaka fi alumba azali peka solo oui ba fingeli peka solo peut-être pas te bimpuka ba fingeli peka solo parce que des fois au mona azobima ke zama pa ana terre chocolate ba finge ba kombo ebele au mo po nini alamkaka tonga bandiko kanga suki ti pourquoi mukongo pasa mso mona bosani aboki kama ibongo alali bino bato be ba ko finga bino bato obi ke ngana zara boye oui il y a pas de souci mais il faut qu'on crée quelque chose ce n'est pas eza internet té
eza internet te eza mobali ya poto te mobali ya poto soki abala yo bobotana ye bana oui là on peut comprendre mais ya kolingana boye ke mbala nga azalaka na poto ekopela nga te wana te ya tika botika Jody Boss bonsoir ma sœur apesa bon moi ete oloba tozala na esprit ya créativité kosala yango teke parce que yo koteka teke yo parce que ye azosala bonde yo mpo fosala non oyo asalaka yo oyebi te mibali ebele bakoma bapede basi ebele bakoma balesibienne yo oyebi te yo monika wana aza na saki aza na mutu mosusu ndenge aza na ayibelaka na ye aza na mutu mosusu ndenge aza na autilisaka ye ebele baza na omonaka colocation te baza mwasi na mobali na bandako mosusu bakoma kosemefie mwasi aza kosemefie na bakamarade ya mobali mobali mpe aza kosemefie na bakamarade ya mwasi parce que mokili ekomi mabe zala sire na yo na nzela ozotambola soki mobali wana esangaka auta poto aya kobala yo amatisa avanda na ndako ya libala eza ya nzambe eya likambo ya destin mais ezala te ke bino tu bafie internet bino tu bosopani kaka nano ozwa ata visa te mosusu mpe ndenge otambulaka bongo ata njili aéroport ya njili oyebi ata entrée principale nango te entrée principale ya njili oyebi yango te mais oza wana tout le temps kaka mibali na poto bafacebook bawhatsapp moto akopesa mbote kaka boye oza numero ya whatsapp zona numero naka tosola te bebe bebe tosola na whatsapp ko ça va chéri non tendance abombela yango mutu moko yaya okopesa tendance na bato nyonso tu wana siko oyebisanga chichila kopesa yani leader opesa yani po mutu na tufoza part na ye chichila kamona ke tendance pe c'est bon ça va leader po amona bongo ale wasani soki leader a cédé te omona chichila a cédé siko yo nyonso to opesa yango tout le monde faut kotia limite mobali na poto to mwasi na poto baza baangelu te bango moko na ba ex na bango awa na bacolocation bacouple ya vie de couple bazosupporte yango te bazokoka kogere yango te nde bakoka kogere ya yo moto wana Kinshasa boni boye likambo mokie naopiblie bafoto na yo bafoto esambwe likambo mokie soki crise de jalousie soki amoni ebele bafoto wana baopibliaka eza ke ayo comprendre ke na Facebook donc moi songa na kontaka na ye nzoka nde aza ami soit na ex moko boye abotolaka ye mwasi kala to abotolaka mobali kala donc aa na choix tala ale zwa des arts na yo tokende nango ti wapi tozokende nango ti wapi bosala mosala na bino normal tomonaka banigérien tozomona baaméricain tozomona bamboka mosusu babrésilien na baturke bakoti makambo ya théâtre kala mingi te tala nde baturke baza koévolue bamalie basalaka bathéâtre bazogarde toujours voile na bango nzambala na bango bazogarde toujours religion na bango structure na bango culture na bango bazogarde toujours emblème wana ya bango ndenge bazalaka kaka toujours voilé bakosala na bango nyonso tu peu importe bakoyemba nyonso botala baclip ya Sidiki Diabate baclip nasala yango nde omonake baza toujours na se ya eloko na bango ya mboka na bango mais ce que epa na biso bacongolais ezaka nini tokokomaka baaméricain te Congo ekokomaka États-Unis te ekokomaka pays moko te to royaume moko te oyo eza na kati ya États-Unis Congo eza Congo etikala Congo biso ne mutu nde toza boye tosauve honneur ya Congo siko tokomi déjà na 2000 na 2000 ans déjà toza na 20 ans déjà passé 20 ans déjà leki tala Congo ndenge ezali
toke na niveau ya maturité maturité ni toza nango jeudi boss somo mama bato bazosala bien sûr dans la groupe ya whatsapp ekomaka soki bakoti na groupe omonaka de numéro moko kaka ya kindi kaka elengeka na sola na yo ça va na bakomissionnaire bamapango ya lukuta na bakomissionnaire baflat ya lukuta nyonso tu wana baza na kati ya groupe ya whatsapp il faut oyeba kogere public na yo ozo kogere oyo omoni ke eza entourage na barelation na yo pesa mutu na mutu chambre na ye yo limite no eza awa yo limite no eza awa kotraverse te mpo oyo eza ya makambo mosusu mibali baza na Kinshasa bazali mobali soko epole ye akoepole yo yo linga akoepole mobali te oyela mobali baide te oza wana ose focaliser kaka na oyo yo oza nango besoin ben oui toloba nini quand ndongo lobi ya jeudi boss un Congolais qui fait un complexe, un Congolais qui fait comme un Américain. Oui, un Américain, on a faut de tenini. Faut de te tracer longuier, le quoi. Au sangi si faut de tena ambi. Au parole on est longi. Donc inde wap. Ba comment ko publier rabino, ba comment ko sambusa rabino, en plus de cela, ba produit na bino, ils ont toujours locaux. Il a toujours locaux. Pourquoi? Parce que Bokendara nango ba interprétera te. Ba interprétera te botika ngo kana lingala. Non. Ba brésilien bazana format lingala na bata lingala. Bazana format brésilien, bazana format français, bazana format anglais. Zomona. Parce que babi ke tout le temps esika na surtout mboka ekosomba nini na biso bayebi ke bakotala yango na format oyo balobelaka monoko wana biso siko lingala même si Congolais aza partout ata Congolais aza partout aza so petit na Alaska ti na suka ya monde eza problème te mais baproducteur faut oyebaka ke nde na travailler boye il faut image na nga ekende au-delà ou bien à travers. Ezate ke oyo ochila suma kelele awa ba moni o lelo star lobi kunu ba mona wa petit moboe ya tina kwani non petit mo ya tina kwana sans impact bongo te. La vie ne se limite pas parce que au solution penini non, vie est continuaka que tu sois marié ou pas, aux en couple ou pas, aux ala peu importe. Ce qui yomoko ozana ni mutu na ezo sala ezo fonctionner obike tengala zana besoin na créer boy na sala boy tika ta kombo ne lora bien ti tika ta kombo ne lora bien. Bonsoir Micheline Bukaka nga Riti Botete Riti Botete Riti Botete nga Riti Botete nga za Dembo Wemo na Riti Botete nga za Dembo Wemo na chroniqueuse. Donc voilà, nga Riti Botete Micheline. Donc voilà. Bon bayaka kaka bayaka ka tolongwe wana tokoti la 3e likambo botala makambu ba chroniqueuse basali ba indis internet Janeli Bolamba Janeli Bolamba bonsoir maneke ya Nzambe bonsoir Janeli. Botala ba fille internet botala esika ambition ememi biso ezo mema bato wa comprendre te famille ekufela grand garçon lokola Charlie Mobutu la team wata ekufela soda na bango mama moko abota mwana na ye mwana koliti na ba âge moya ba trentaine mwana ana kufi akoti mabele. Après quelques années bino ba fille internet boye na dossier ke fi wana garçon wana kufa na poison
bozomona esika tokende est ce que bozomona esika tozokende bozomona esika tozokende bino bomona internet eloko moko ya liseki eloko moko oloba no n'importe quoi lokola ifo batala yo bayoka yo to il faut osala makambo ozomona esika tozokende bomona mopepe mpona olakisa bino ke ere otambola na nzela ere oya internet ostructure page na yo ostructure chaîne na yo ya YouTube omona ke makambo na yo avec le temps au fur et à mesure batala ebele te mais omona ke ata mo ba 50 euros ba 100 euros bando ovirele boye futa ozomona omona ke ata bambongo mikie wana omona ke bakobanda kotindela yo mais tant que wana eloko moko te na mutu ovandeli kaka te nga naza na bavie na nga naza na babos na nga lokola nga dembo nazalanga na le seul boss wado fumu l'homme intelligent ve na nga lexi ya mamoto ya matia yo esa kaka osali chaîne kaka mpona bato normal yalo wanga tellement navandi bo nalela émission dembo dembo andeni na virilo moins 20 non msu moins 50 moins 100 ndenge ezalaka kaka na temps normal mpona na ntango ya nkombo na yo mais tokoki kose limite wana te parce que eza espace moko ya kosala bapublicité ya koteka baproduit ya koteka biloko ebele babiloko ya kolia ya koteka mpe baservice okocreye application moko boye ozalaka intermédiaire ya bagence intérim yo otindaka bato bakontaktaka yo mais yo otindaka bato mpona bato bakesala mosala internet eza bongo internet eza teke oyo biso ekomi lelo chike bokomi kobimisa babiloko moko boye bozobosana ke mpasi nini mama wana aza nango jésus le super biso moko bacongolais tomipesaka valeur te epuis toyebaka eloko tolingi te bolingo eza te tout le monde alingi base yango ezosala bango mabe sans information. Merci beaucoup Jody Boss, merci pour mon commentaire, non, c'est très important. Jésus le super, merci vraiment, c'est très intéressant Ocholoba comme il a vu sûrement, c'est très intéressant. Ce que maman wana bakende reporter plainte contre bino bozosala ki rivalité na bino na ki jalousie na bino na ndenge internet biloba tala esika maloba ekomi komema bino barando moko ya salite tala esika ekomi komema bino même si bo se réconcilier même si bo sangani même si bo sali boye mais ekomi eloko moko boye faut ekomi ya ko vérifier te mais ekomi ya ko enquêter enquête nde ebandi mpona liwa ya mwana mobali bofingani botiana na bakisi koto bobwakela na bambasu mabe koto bobwakela na bamaladi mabe bamaladi ya sola nzoto mabe koto bosala boye boye kosuka na complicité ya meurtre boye kosuka na complicité ya meurtre. Là vous rigolez hein? Là vous rigolez oui que ngai boye ngai batalaki ngai eye balobaki bozo yeba gravité ya makambo wana ndenge bokende nango te gravité ya makambo wana ndenge bozokende nango bozoyeba te parce que famille wana ezotala mpe elamuki pasi ya kobota te pasi ya kokufela mwana muto abota te azaka na douleur makasi koleka muto akufela mwana po muto akufela mwana ayebi na yake ngandi na aboye libumu na nga emema 9 mois libele na nga emelisa mais siko muto abota te azaka na posa eloko wana ekomela ye ase sentir msusu ase sentir mwasi ne tomonaka ke mwasi so alati talon ase maquiller atie perruque ya mulayi atie brésil ya mulayi ase sentaka féminin en fait ami monaka te nga vana mwasi je suis une dame
eza ndenge moko na mwasi oyo nano aboti te donc ayokaka pasi oyo kaka ya obota te wana kaka ata zema lokuta ndenge ezala bo ata nde ezala bamiomi nde ezalako miomi esalaka ondie mutu ana zemi ataka ndenge ya bamiomi wana ayoka yango te pasi oyo ayokaka boyebi yango te kufinga tala ememi bino na complicité ya merde okofinga mutu bovandaka na ye ndako moko te bokola na ye aveni moko te oyebi ye te ondire yo mutu okela ye ondire mwana bitendi ke okata liputa mama na bino osali mwana bitendi ondire mutu oyo ozofingala ondire ye azalaka mwana bitendi na yo toyebi ke eza pasi me toyebi koarrete yango boye te il faut kocontinue koloba na yo oyo oza na bana na ndako bajeune fille bajeune garçon il faut kozwaka temps ya kosolana na bana parce que yo kozala te bango baotikala babake mama biso ando aloba na biso boye papa na biso ando aloba na biso boye soki omoni mwana okende na balire moko boye ya baboye yebise malembe la vie c'est comme ça talisa mwana il faut atanga honneur na yo basaki na ba Louis Vuitton il faut mwana tanga mwana eza te ke ovandi boye mwana zwi te me yo wana alingaki tablette na bona na Noël alingaki tablette alingaki iPhone na Noël non et marche à bongo te mwana il faut akola na héritage moral et ba parents na ye soit soka boka na maman il faut akola na héritage moral ya maman na ye ya bien akola na héritage moral ya papa na ye papa kozala te mais eba tala bi au moins Jean-Marie vraiment tala ninga azo dégager valeur ya papa na ye parce que avec papa ni azo loba to soki telemi muto soto ayoka soki mwana mobali azaka tout le temps ba camarade ba téléphone non il faut rezoira des fois ba téléphone ndenge comment na bandako omona papa na este na téléphone kuna na ba groupe WhatsApp mama kuna na fixe na téléphone na ba groupe WhatsApp na ba vente koto azo solola bana kuna na ba tablette ba nini non ndako ko za les parpiller na ba tablette na ba nini te parce que ceux qui ndako ze parpiller ba tablette ba téléphone affection familiale ezala lisusu te pour moi l'affection na ye cerveau na ye komi kaka na nini ayeba kosala la tablette te ye banda 2 ans te mwana 2 ans yebi eloko te mwana 3 ans yebi eloko te mwana akolaka ndenge mama nazo azokolisa ye mwana soso aliaka na ndenge mama nazo chimula zelo mwana soso akolaka bongo mwana soso kola na tsenga loso matamu kolo moko ta deraya kaka na tsenga loso yo za ne loko moko te ozomona beke nga mama na tangi mingi te me na bana na nga ba profiter na tangisa bana na ngai créer ta bwanya moko boye ke bana no batanga créer bwanya mayele moko boye ke bana no fo bazala boye bazala molimo ko créer ba mona ke mama ba nga tangi mingi te me mama la ba nga za njunjo ta kasa akreaka azo créer makambo eza te ke po eza limiter lelo mais et continuer ti lobby et suka kaka te ke o ngai boye non et suka bongo te nde tomona atu mususu awa ozomona ke muta kufi mais ozotala ke atikele bana eloko te bato mususu baolela wana omona ke na pasi azolela mutu akufi mais mso azolela mutu akufi te azolela mwana oyo atiki mwana mokebo mwana kokola ndenge nini po eza bato mosusu balelaka bongo émotion na bango eyelaka bango tema azomona aolanda kutu mutu akufi te me aotala situation oyo etikali po toala baresponsabilité indirecte po yebi ke mwana ndeko mwana garçon nayebaka ate bondo sola te me wana mwana na ye nayebaka bango nayebaka ye awa ndo avanda boye me akenda boye na ndenge ayokufa nayebaka bango me totikala osola te eza baresponsabilité moko indirecte siko bana ya bongo
ezala ya mosa baso moni ye ata kokabela ye mais yebisa elobaki moni vie ata mama kenda ata papa kenda mais vie ezo continue vie eza course vie ekosukaka te ke orphelin 45 ans azalaka te orphelin 30 ans azalaka te orphelin ezalaka ba 10 ans ba 15 ans ba 18 ans po omona 18 ans vie ebandi orphelin aza 15 ans même so azwaki diplôme d'état te me moto afutelaki munyamali ye wana akufi orphelin ye wana koyesanga teka yo na 35 ozolela po vandi o papa nanga oti okufa biso nga akomi orphelin il faut bunda otelema oluka okunda papa na otokunda mama na o oya na poto mpona omonaka ke eloko moko esukela oyo ezaka nini owuti na ndako oki obeti tu otelemi parlement debout ozongi na ndako mpona yo vi yango wana mpona yo kipretre yango wana mpona yo kipomba yango wana te kipomba eza olamuki na ntongo obimi oke mosala ozongi fozonga na ndako fozongaka na ndako oyebake po ere ozonga na ndako otalaka deja mbongo ya mwa oyo so nazwi mbongo ya mwa oyo nasala ndeni nalongoli oyo nafuti no ndako nafuti ndako oyo etikali banani otindela na Kinshasa bacharge ya Kinshasa ezwi mais fe bapeke épargne faut tiaka épargne na ope awa po ya mosu oza na besoin soko oboti bana soko olingi osalela bana na okado ya ndako osombeli bango ndako so omoni ke bana ngai mosusu awa komona 18 ans nasombeli bango bavoiture ya mosusu nafute bango mbongo ya permis ndenge ezalaka kaka mais ere ozobima outi mosala oli ozonga ndako oke otraine ozongi na butu ntan na yo ya koyeba ke nde na boye box naza esu na bakaleson te okoyeba ngo te parce que eza nini obimi na ntongo ozongi na butu ntan ya koyeba esika nini vide ya ndako to esika nini good litanga ya mai ekitaka na ndako to esika nini ndako nange etangaka oyebi te esika mungu ezangi oyebi te parce que otambulaka bongo mutu jamais akoki kotambola na botaba te eza temps soki bamikolo esi baderaya basi bayokaka lisusu te mibali bayokaka lisusu te mais na bana oyo oza na bango yesa bango quand tu sors quand tu vas aller travailler il faut savoir rentrer à la maison kesi mwana ke bazongaka ndako il faut koyeba faut vérifiaka congélateur frigo ni nezangi eloko ni nezangi yo osombaka biloko na babon kwe te bando bandaka bon kwe na bon kwe non yo osombaka babiloko deuxième te parce que tu réveilles tu sors le matin il faut que vandi be boye ya sikana saji batali bo facture kombo na yo osombaka biloko Turquie karate bo excusez nga eza commerce na bango mais osombaka biloko Turquie te tandis que boutique magasin batika original elambe uti na ya sika obi ke lamana msusu njoto na eza allergique na baleine yo lataka bilambo oyebaka te omona kaka njoto na ebebaka oyebaka te pourquoi njoto na ebebaka oyebi te bilata mais tandis que soko sombe lamba la magasin oza na garantie te na sombake lamba la bino na sombi yango na moni po na nge komi boy ba reprendre en charge eza prévention ya santé bino biloko wana boyebi te non surtout boke na okaka ngai boye te il faut koteyaka il faut kolobaka surtout liwa ya Charlie ndenge boke nango wana boyeba conséquence nango tina suka boye nango na internet bobimisi yango na internet bato bazopartage bavideo population ezoyoka tozoyoka biso nyonso tozoyoka eloba te ke congolais mutema mabe te congolais aza mutema mabe te parce que yo ere osali likambo omelamaki oyo pa lobi azoloba se rendre même pas compte que azokoakize mutu directement ozomona siko ere l'état kolinga a réagir makambo na ye non il y a pas de congolais qui est mauvais parce que bango mwana bango akei mais mutu oyo asala makambo wana il faut azwa mbandu na ye que ça soit de loin comme de près faut azwa mbandu na ye donc voilà bacongolais nalinga bino mingi
o nengene sabino yango wana ba ambition débile ba complexe ezanga tina oza yete okomaka yete ata bazongisa makile uche pa na ye okomaka yete mobali na yo ata tongaka lipapa na coin yebisa ye mobali na nga lokolo tongaka lipapa pourquoi ko créaka ba avayana te pourquoi ko créaka musuni ya bata te o aza cordonnier aza cordonnier te eloko nini oyo kosimba te na cordonnerie fo ando kosala babiloko moko boye créaka babiloko moko boye balagome fo créaka balagome ata babiloko bana ba 2 ans ba 3 ans ero ocréa yango ezokotela bino mbongo mwana kobanda kotambola yebike nakende kosomba epa ndoko nani oyo atekaka mapapa ozomonaka biloko nezotambola bana tu babotama banda bobebe ti oyo 5 ans balata lipapa oyo ezaka ya yo en plus yo mpe ndenge ozala na il faut tikela yango héritage nde tomonaka mindele awa tomonaka mindele ata boulangerie baloba nde esali déjà 4 générations quand on parle de 4 générations eza na koko mwana papa papa mwana ozomona parce que il faut kendaka oyo biso ezaka ke soki akomi kaka na fois $1000 esi basi nyonso tu ya Kinshasa bakomi ya ye ya veni bakomi ya ye kokaba akabaka mbongo atalaka te capital nde na okaba non atalaka te congolais ayebi kokaba te ozokaba na complexe na ndako na yo moko tikala kosomba ji te mais yo kaka na babasi ya bato na bana bato kaka prends le jus ma mère omela nini prends ça non mais na ndako na yo moko ata bouteille ya mai ya 50 centimes to mai ya 1000 francs otikala komema ngo na ndako te mais tu es là tout le temps ya kosala ki gentleman na basi ya bato na banganda nga linga bana mingi olinga bana mingi mpo bana wana baza ya yo te yo sala effort oconvaincre na ndako responsabilité ya yo ya ndako kuna ya biloko mike miko ekipaka te yo ozongaka minu mpo na nini ogéraka bana bato na basi ya bato yo oyebi bana tu oyo babotama na ville wana mono akoli ye namona kaka azaka moke okolisi bango kitoko bébé ça va tu veux prendre du jus nasuki wana tokotami bala nsima donc voilà oyo ezalaki ya bino vraiment Demba Wemo bopartage esalaka bien emo opartage na bino emo osola na bino nga vraimen fona lala po 5h du matin donc fona lamuka mpona kende mosala. Merci à toi Nanou Diamant Noir la patronne ici Gozali avec mon beau frère Rachidi Koupa Rachidi président Rachidi oyo kala tele yebi kute soko zongi tozaka na Kinshasa na ebité donc voilà Pichou, les jeunes millionnaires dans Bambote Sigozali, donc à toute la famille, vraiment à ma famille aussi. Mon bébé chéri, mon amour, mon fils adoré, donc Wabi, équipé en bon amour, boboto, donc voilà. Bon séjour dans le Bumbashi. Test de nation, il est vraiment bien. Bon, maman Zana Simana, vraiment, au salab exploit. Na pambolo déjà depuis que je suis mokili, donc na pambolo lissus na bénir yo. Tout le monde était béni. Famille surtout na Simanao. À ma grande sœur chérie Eliane Ochoudi, Motema Fernando Zangadakuni. À ma maman aussi, maman Soda, maman Sabine Mambote Sigozali. À ma grande sœur encore, Kabibi Walo Motema ya maître trésor Tenake, donc Bambote Bisiga Bozali. Anniversaire nanga samedi, donc ma parole, mon abino, et ça là c'est bon. Donc mon anniversaire c'est le samedi. Le 30 janvier, donc on a besoin d'un message bien, donc ma conseil, Monique erreur moi ça n'a pas à Dembo. Ozonga déjà c'est bien le Ozonga. Donc Monique erreur moi ça n'a pas à Dembo, au komeli biso donc Ozonga déjà banine et là il y a bien te berrer ezala, muta parfait erreur o ya dessiner biso na ndenge na ye. O ya dessiner biso na ndenge na ye. Donc voilà. Tokutani bongo pona mbala ya sima bo partager ba o bazana bana ko benda bana matoyi ko solaka na bana donc solaka na bana esalaka bien mwana faza ayoka yo mingi ke bato libanda mwana faza la aza donc yo za lokwa sango ya mwana na so aza likambo ayo ko confesser pa na yo de faza la bongo trop téléphone na bana miki et ça se débarrasser d'affection maternelle mwana opesa mwana va jouer là-bas au Tchebo va jouer là-bas.
donc otindi musika ya mutema no, tandis que yo moko mutu omeki 9 mois. Donc voilà, to éviter certaines habitudes, ce n'est pas bon. Donc voilà, tout le monde à suivre.